Merci mingi papa Botamba pona loyembo kitoko oyo sili kotiela biso. Bandeko babolingo kaka ndenge tozali koyebisa bino tozongi sikoyo na kati na lisolo na biso. Na ntango oyo tozali koloba ete bandeko babolingo ifo boyeba yango na mokili oyo tango ozali kotambola to tango ozali kosala likambo il faut kozalaka toujours na ekenge po ete moto oyo akosala yo mabe awutaka na ye mosika te. Moto akoki kosala moto mabe azalaka kaka moto oyo ayebi yo malamu pe bozali na ye pembeni pe ayebi makambo na yo nde moto wana akoki kozala na arme oyo akoki koloba ete bon sikoyo nde soit nakoki koluka occasion ndenge nini nakoki koboma moto oyo nakoki ntango mosusu kokosela ye likambo moko boye nakoki ntango mosusu kosala boye wana nyonso tu po ete ayebi bomoto na yo malamu pe ayebi ndenge nini akoki kosala na nzela nini akoki kolekela po ete aekraze yo pe yo soko ozali mayele te okokamwa ete okobanda komituna likambo ekomelinga ebimeli wapi yo zwa koluka bato ya mosika nzoka nde bato oyo basali yo yango bazali kaka pembeni na yo. Bandeko babolingo tango tosalaki emission moko mokolo mwa lobi awa ezalaki emission moko tosalaki yango na oyo etali ndenge nini basolda ya ex-Zaire bazalaki na problème na oyo etali basalaire na bango pe baavantage na bango oyo babandaki kozwa na ntango ya ex-Zaire. Me lokola kaka nzambe nde moto akotaki na kati na biso pe mbala moko toye koglise message na oyo etalaki ndeko Richard Lumumba pe nzoka nde ntango tolansaki message wana na bato mosusu oyo balandaki message wana oyo tokoki koloba kaka lokola banguna na ye tango bayokaki message wana mitema na bango esepelaki te pe basilaki kopoma voire meme babengaki awa moto yango abengaki me tango wana biso tokomaki nanu te azwaki nde technicien oyo ya Allemand azali awa na batima oyo azali kokipe baloko nyonso tu oyo ezali na sinini ya radio nde atikaki message epa na ye nde tango papa Botamba ye nde moto ayebisaki papa Botamba nazwi coup de fil moko moto moko abengi ngai alobi bamakambo oyo etalaki soki émission bosalaki ya Richard Lumumba pe alobi apesaki bino message nde yango wana omoni papa Botamba azwaki précipitation mpona koyeba message yango elobi nini nde ayaki komona makambo oyo bakomaki na bomoto ya Richard Lumumba. Men bandeko babolingo tozali koyebisa bino ya solo tango totangaki message wana ezalaki débat makasi entre biso tango tozalaki kotala pe komona ndenge nini Monsieur Richard Lumumba azali penza na batre makasi na oyo etali hero na bomoto ya hero national Patrice Emery Lumumba. Me tokokamwa mingi soki lelo balingi babotola ndeko Richard Lumumba identité na ye oyo abimeli nango na kati ya famille ya hero national mpona koloba ete ye azali moto oyo abotami na mesie moko na kombo ya Onema pe balingi neti batransforme histoire yango pe bazali koloba ete ye azali penza vrai lumumbiste te. Bandeko babolingo tokozonga sikoyo epai ya Monsieur Richard Lumumba. Me
Monsieur Richard Lumumba tango to salaki émission ya mokoleleki to adressaki message moko mais tango mosusu ezalaki biso te ezalaki tango mosusu nzambe nde alingaki toloba po ete makambo oyo mpe eya kobima toyebisaki yo te tolobi ete Monsieur Richard Lumumba yo ndenge ozali komemela politiki na yo biso tosepelaki na yango te pamba te biso tolobaki boye tolobi yo ndenge ozali wana oza na différence makasi na bato mosusu oyo bazali kolinga kosala politiki na bango mpo na nini parce que eza na moto mosusu soki alingi asala politiki akobanda nanu aluka ndenge nini akozala na kati na entourage na bato alinga koconvaincre bato na oyo etali parti politique na ye alingaka alukaka bamaloba ndenge nini akoki kobanda kolobela bato mpo ete aconvaincre mo en groupe ya bato nsima lobilobi bato wana mpe baya batya ye point mpo ete akende liboso wana nyonso to ezalaka baacrobasi na moto oyo abimi daleneya aza koluka ete azwa lupemba na ndenge ya politique na banzi olandaki makambo wana tolobaki me toyaki koloba ete yo ozali moto moko ozali na chance mingi mpo ozali kutu moto oyo ozali na baeffort ebele ya kosala te mpo na nini tolobi ete ozali moto moko oyo ozali na baeffort ebele ya kosala te mpo yo ozali lokola moto oyo basi basala nzela na nzela yango oyo basalaki kaka bato nde ya mitema mabe basalaki neti babebisa moke alors nzela yango eboti mwa matiti yo problème na yo ezali kaka koaraze bamatiti wana po ete nzela ezali na yango deja mais yo ozali kaka mpona kaka koaraze bamatiti kobongisa nzela mpe koleka mbala moko po ete yo ozali moto moko lokola neti héros national Patrice Lumumba asi asalela yo deja nzela yo ozali na baacrobatie ebele ya kosala te yo ozali kaka moto moko ya kozala na sagesse mpe teknike ya moke kaka oningisi mokili mpe okamwe mpe bakongole baye na nsima na yo lokola bambinzo parce que yo ozali wana batikela yo neti richesse oza na richesse na yo oyo ozali na yango bapoliticien ebele oyo toza komona lelo ya bakongole bazali na yango te ndeko Patrice Lumumba eloko ozali kobosana il faut koyeba yango tokoyebisa tokorevele yo eloko moko oyo etindaki biso tolobela yo bamakambo oyo ya bomoto na yo na émission tosalaki mokolo mosusu ngai papa Roger na papa Motamba tovandi toza koparle kaka bamakambo etali politiki ya mboka na biso RDC tango tozali koloba makambo ya bapolitike ya bapoliticien congolais oyo bazali libanda ya mboka ndenge politike ezali kosalama ndenge tozali komona mpe bato mosusu bazali komema politiki yango na ndenge ya mabe kidictature kibozoba kofinga bato bamakambo ndenge na ndenge mbala moko papa Motamba ondire ezalaki molimo na nzambe kati na ye papa Motamba mbala moko alobi bomoni na kati ya politiki ya Congo oyo ndenge boza komona bapoliticien congolais ndenge bazali kotepatepa bango na bango awa na kati ya na libanda ya mboka na poto ndenge bazali kosala politiki alobi ete oyo nyonso boza komona baza kosala politiki oyo baza kosala politiki moko ya salite ya bozoba mpe ekobota eloko te après papa Roger atuni alobi papa Motamba mpona nini olobi boye nalobi boye parce que moto oyo akoki koningisa mpenza kiti ya bokonzi ya Joseph Kabila na fitir
azali mais sikoyo moto yango azali mais moto yango azali koyeba te ke yende moto azali na étoile wana oyo yende moto akozala ntango mosusu successeur ya Joseph Kabila mais moto yango sikoyo akomi kokota na lisanga ya bana ya oyo tozali kobenga ya poto ya bakuluna oyo bazali kosala politique na ndenge ya désordre. Après papa Roger atuni ye lisusu papa Motamba mais moto yango yo ozali koloba moto yango nani? Papa Motamba alobi ete bomoni mwana oyo ye kuti azali koloba petit fils abi bomoni petit fils oyo Richard Lumumba moto akoki koningisa oyo akoki kofaire trembler Joseph Kabila na futur ezali ye. Mbala moko papa Motamba alobi ebongo ba papa Tshisekedi nyonso tu banani ndenge nini yo ke kopona kaka nani Monsieur Richard Lumumba tala kaka politique na ye ndenge azali kosala yango mbala moko papa Motamba alobi te mwana wana na minute oyo baza kodistraire ye na bapolitike oyo aza kosala aza nano na kati ya jeunesse na kati na ye yango wana eza neti mopepe moko ya loyenge eza komema ye mais azali mwana moko oyo soki azwi makambo nyonso azongisi yango na nzela atiki kolanda bato oyo na politike na bango azwi likambo na ye atia yango na rai grand leader oyo akozala oyo akoningisa mokili oyo ekozala ete meme ye moko Joseph Kabila akoloba ete na bandaki kokanisa te naza na baopposant te me na moni moko abimi nde Richard Lumumba. Mais papa Motamba alobi ke naye komona Richard Lumumba azali na distraction makasi alors que aza kobosana ye ndenge azali wana batika richesse moko ya monene na kati ya libota oyo ye kutu akosala ba effort te o de gauche à droite mbala moko kaka a partir ya ba richesse oyo héros national atika ye akoki ko se retrouver sans problème pe ba congolais ba sopani na sima na ye